La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille. Mamba Ariashu Oyo. Bomo na uka na internet lokwa ba ventire. Mais soto bito landelango na ba misu mususu. Moi si anato bosa na teke ba memake na ndako nganga. Eloko wana to bosa na ngote. Ariashu wana ba memaye na ndako nganga. Eske boyebi eloko o nganga sema na nzoto na ye. Boyebi yango te. Na otala makambu na ye o eleka kala ata kutu balobi depression yango. Ata kutu balobi ke o Ariashu ndazo makambu Ariashu eleka kala. Makambu tu o Ariashu azo ya koloba na internet ya sikeza te. Yani eloko mote o abombaki lelonda ye ko bimisa. No. Nyonso o azo bimisa na internet esi alobango. Esi alobango. Metolali tolamuki to mona ye abimi lisusu na réseaux sociaux. La famille, il faut balandela ye très bien. Boye bate, eloko ni basema ki na nzoto na ye, bokoye bate, azana problème nini, batu balobi ke ote, pour mobile nazo bala yango wana ya ye ko bima ya. To ebite. Nandimi na ngate ke po mobile azo bala, po Mike azo bala nde Ariashu aye na réseaux sociaux na lulenga yeli. Ba vérité monsieur ezolo ba mana makamba bata mamo live, toka moi. Tozo kamwa penza. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na kafke, elamu pe feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope la kate, zalina solution, na gafke, ona loposo, tikali mate, vergete, bengi nduta, bouton, ta 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, zalina gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ofindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombanga pa, mama, yo oyo, otungisama mina maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka na 2 jours ya bamba moni changement ya solo et bongo ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, solo solution, perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre na cave-cœur oko sepela. Ariashu azana abota ki deja mwana emo kwa mwasi malgré yokuta na libala na makambo ebele na libala mais abota ki deja mwana mwasi bandeko bolanda ba matalana o ba marié basalaka etali bino boyoki ba vérité pa Ariashu ba live nyos bo bande ko mona o mobali azoyele cadeau o mobali apesi ye cadeau mobali bande ko bimisaka na compte ya mwasi ye moko aobimisa na compte ya mwasi akesombela mwasi kado abimisi mbongo na compte na ye moko akesombela mwasi kado mwasi ovanda ka boatala bwe mbongo elongwe na bank après mona mobala elie kado wana eza kado ba matalana bolandaka ba matalana ya bambasi ya mabala te bakobomisa bino na ba matalana tolande c'est grave.
laksa bino mwana na ete botala elongi mwana aza mwana nete wana kindoki bolinga bosala mwana opena ndenge aza mwana na ete vraiment ya solo ba mama bosela nga live bolo bakena kosela ezemi mwana aza mwana na ete mwana oyo atelemi awa aza mwana na ete boni boyeko Allô? Allô? Ok. Non, n'a rien qu'à la Sabino parce que Bozolo Bakio, ana kosela ezemi, na bota na yete, ya moi qui parabana te, ya solo ba maman. Ya solo penza ba maman. Ya solo penza. Bino pena bozo zwa penza, bana ya muninga. Atiki nanga bana nanga na balabala, bana nanga ba souffra. Na penza mutabimela mela. Au moins tayi nanga tala. Soko zwiswa nzoto na ote ozala propre te na mela penza bimela mela kando lobi. Mais tala na kota maternité 3 fois na ena bana ni satu tala nde naza. Omona yosko mto mela bimela mela te la sa sota yo. Na sepeli kuna kangango imbécile ko na otelema. Na kanga pene imbécile. Ngamta bimela mela tala tayi na nga tena kangelo ngobui. Na pioka bu. Mwana mutabimela mila tata ina mama bana ni satu komo na tai na nga mutabimela mila donc yo mutabimela mila te kanga na photo na tota na libumu nao mata no ana live tela biso nanu video tota libumu nao neti nga pe na mila bimela mila na mila ka o de koko babenga nga na ndaku le 10 décembre na malili na olala na bana na bagara gime bato bayebi gime bayebi na gara Liège ya malili na olala na wana na gara poto bengi azwaka bana butu moko Mervin na osanga kapana yo osala video moko boye olobi LB azosenga yo aya otikala ata na bana po yo kende osala yo ozoboya ngana bando boya ngana benga ye kaka butu moko tozangi esika olala na ebisi na zana bana awa na ebisi ka olala na bana te lala na bango kaka na butu oyo na tango na kozwa bango olela te maman pardon je sais ça me fait mal je suis passée par ebisi lala kaka na bana na butu oyo ngana tango na kozwa bango ebisi nga yaka na gara gime yaka na gara gime ya opesa nga bango na zubana na nga mama na ina baona gara gime na benga garçon na boyo ya wow na nga libanda ti 4 jours ayo benga nga bozwa ke sika olala et c'est pas merci wow en tout cas to comprendre yo mama jangala kitananga hein to comprendre yo Ariachou courage oyo lela ekenda na mutema te hein lela ma emiso libanda kokena na mutema te mutu lelo so yo zate mutu olinga bana okolekwa zate yango ngo moninga tomba elenga matière na yo na jaria na takaki jaria mais mutu mo abenga bisika merveille bakosi okwazo na matière wana te omoni parce que oza mwasi yo moko na poto na bana ça qui yo po nini jaria et dakanga na Belgique à lokola jaria Mervin azate mais jaria ko sala jaria ko saki mutu na benga nga bisika Mervin tika na yo jaria asunga Ariachou parce que na ebi pasi oyo kaka na mwana mama no ye na France kuna aosungo te yaki kofanda place mususu kanda na Belgique soki na bina na soki ezaki na téléphone o te Mervin na lingana la kisho mbongo oyo atindi lobi pona bana na ngene la mbongo ja ya tielinga lobi pona bana c'est ça courage pour la biso pa libandi akufa alors ça c'est ndolingi mais kolela na mutema te Ariachou omoni nga ba peur do la leki nango c'est le moninga na zonga na papa bana parce que j'ai compris que mutu na pota ko sungo lelo lobi atikio zama kasi ko sale loko ezona mutema te nazo rappeler yo nazo insister sala ngo likolo c'est défoulé ko lela ka te so yo ki pour ça ko lelo bengi batu na téléphone ngapi na luka numéro na o bengi batu na téléphone o leli na téléphone ya libanda na kati te parce que malade ko zoyo nga na ote ko bota na salaki après ko bota na sali rechute kwa ba souci na fandi une semaine na hôpital
une semaine. Alors kochango mana mutema te tala bana na yo bana bazaya mama komona teke bakosaki yo ti bapesi yo mwana non mwana cadeau mwana bénédiction lobi ba Olivia na boza basi minene bakosungo osepela nzamba offert sourire yo. En tout cas courage encore nga nazu nga ba réponse nanga ponga mo pena manomi to mais ah Yeshua lingi nini kasi aloba na biso to comprendre que olingi ko se défouler alors to zana pe ka pona tapoter pona ko yoka to accompagner yo bisous on t'aime beaucoup na live ya suko ni neti boy live yo na page nanga ngamo merci bino omoni ya na lo ya poto mobali wa millionnaire wana azala jamais les maman Olive azala wana ngana to zaka bana misala ya cousine ya mama Olive ngana ndo sokola basani na banda ko sala ndaku ye azako ketika bana na classe abanda okata ba fleur azale loko moko te na relation ya famille mama Olive botika mama Olive kinya mama Olive ana kosa kinya ezanga ke mama Olive akutana ande na bato mabe akutana ande na bato mabe na nzela na ye mais soki ezalaki mama Olive akutana peut-être na mobali moko malamu na mwasi malamu alingaka mérité oyo o mérité te. J'ai beaucoup de respect à notre maman Olive. Nana respect les makasi. Nako lobaka jamais maman Olive boy jamais. Nako finira maman wana te. Ezaki oluke la batu bonheur otombeni na bato mabe. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc ici la raté eza histoire ya Ariachou na vie libandi et yango ndeko sila kate. Et donc ici la raté ka ya mwana. Histoire na ngai e aussi la kate. Et tant que je vis dans bandaka ko betango e aussi la kate. Na bandaka ko loba ko ba jeune fille ba leki nanga o ba okola ba comprendre que na vie ko envia ka mutu te. Na vie vivre vie na yo. Maman Olive mutaye na ebisi bino video na oto tia siko video na tia siko na page nanga ngamo mbisi bino omoni na lo ya poto mobali wa millionnaire wana azala jamais les maman Olive azala wana ngana itozaka bana misala ya cousine ya mama Olive ngana ndo sokola basani na banda ko sala ndaku ye azala ko ketika bana na classe abanda okata ba fleur azale na relation ya famille mama Olive. Botika mama Olive kinya mama Olive ana kosa kinya ezanga ki mama Olive akutana ande na bato mabe akutana ande na bato mabe na nzela na ye mais soki ezalaki mama Olive akutana peut-être na mobali moko malamu na mwasi malamu alingaka mérité oyo o mérité te. J'ai beaucoup de respect à notre maman Olive. Nana respect les makasi. Nako lobaka jamais maman Olive boy jamais. Nako finira maman wana te. Ezaki oluke la batu bonheur otombeni na bato mabe. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc ici la raté eza histoire ya Ariachou na vie libandi et ya monde aussi la kate. Et donc ici la raté ka ya mwana. Histoire na ngai et aussi la kate. Et tant que je vis dans bandaka ko betango et aussi la kate. Non bandaka ko loba mo ba jeune fille ba leki nanga o ba okola ba comprendre que na vie ko envia ka mutu te. Bon même si nde yoza camarade nanga nako peso carte bancaire nanga nako peso code nanga nako peso téléphone nanga pour naza mutu na vivre na polele. Azana accès à ozwa sac nanga azwi carte nanga aka sali ba pousse c'est tout ça ebi que au sala live jour en aye pesa yo na live moni o kata live o continue yo o mona ke loko wana sombelo ya pesio cadeau monde entier ba moni asombi o kana mbongo no. Ah ouais, comprendre iPhone wana pesa anga cadeau ezala ndeni amemanga na Proximus tokyo kozwa iPhone ngalinga iPhone teta on sait les Samsung Fold 5 ou les Samsung Note 10 Plus beaucoup notre somba ngo ba to sombela nga pa chérie nanga même pas 2 semaines notre la sabat na début moni
eza na osika na na longoli yango nini temoni yango na saleli yango te chéri nanga tosombela ngo mpona futisaka ye telefone oyo Olive apanzaki yango na live bato nyonso balanda live bamona nafutisa chéri nanga telefone akezwa oyo mpo Olive moto apanzaki oyo asombela ye nga oyo na saleli yango te yango eza na ya sika na kati ya carton nango nga nalingaka iPhone pardon nalingaka Samsung nakoka iPhone te mais aconvaincanga alobi nanga toke kozwa iPhone faut mekape iPhone mwendo osaka ba live et ça lo bien toke to defa iPhone wana na crédit ezaka ba mikolo et anniversaire mutu mo azo renfler makasi ezaki tout près anniversaire na ngai aye apinga ngo be anniversaire ngana bi c'est bien hein toujours qu'on a crédit na kombo na ngai moni c'est un cadeau anniversaire donc ça yanga ce n'est pas grave yem talobi au bando futa nyongo eza problème te anniversaire ici na moni alongoli sim na ye azui sim na ye atia na kati iPhone wana ngabi iPhone na komi su ya yo ote yo kokano iPhone te ya yo zala nuka na ba Samsung to kolukaka Samsung na ramta mintondo to mo so vai nanga rien à réseaux sociaux yeta zala na vie privée. So vai na ko ba za trop naïf mais quand je pète les câbles aussi pour péter. Mais na trop gentil. Na leki ça. Moni lelo na futa nyonga iPhone wana 1300 €. Ya zo iPhone na kinga na. Kwa cheki azwaki ona kombo na yo. Vango na kombo na. Nikamba koyeba. Naïba été maman. Oyepe poto sika ba o memo kalo kwa so. Ouais, je te comprends. iPhone wana zwango na kombo na nganga mtu na futa ngo me iPhone wana akenda na bo asaela ngo ye moko lelo. Bijou wana o apesa nga cadeau na komanda bijou na bijou. Na komanda chaînette na nga muki parce que nga so kende na Facebook na nga kala ariyo ba chaînette. Mais naza jara fu ala ta ba chaînette ya minene ti. Pona muta kingo munene na ta trop biloko aboye na ninga trop biloko mikie na kingo mais na lata na mutu na ninga bijou mi na bayande bijou pona vanda na muta moyibi ayiba nga ba bijou presque nyonso. Wow. Voilà. Na komanda bijou na nga ya bijou wana yango apesa nga ye na jour anniversaire yanga moko. Mama mora mati awa lobi jour babanda opeso cadeau na loba ki na batu nyonso baza abayebe mama na lobi ali aloba na batu ke fio azala ke résister na mariage. Hermino yoki mama ngono na mona na yoki mama mi alobi na landa live moba no peso cadeau misu noka ya pambe lakisaki ke eza lokuta parce que na talaki na moni chaînette na nga kaka iPhone na nga na moni 500 €. Na 500 € na sali sourire. Na bi c'est que apinga mbongo. Mama moka to kate live. Nga ko kima ko luka téléphone ko kota na compte ko tala boy moins 500. Elle moins 500. Na bandiole la siko. Dans na baya ki mongo na bi non. Si vous, mais pourquoi tu fais ça en fait? Au lac Sabatso, tout ça, na TV, il a un cadeau, au salon servinga, au pesanga bilo. Donc, au moins, il sala neni, babimisi image na mo ba batu malamu, babimisi ngando. Au ce qui est bon, au fin, nga na oya batu ba mona ngando, qui po bango ba la kisa ke ba batu malamu. Ezaki vraiment na confusion moko total. Total, kando lobi. Total penza. Yango moni na nyonso wana. Ngana na voisine nanga po ana kotika la mingi te voisine nanga na ebe taza congolaise na otambo na mwa aya chou mama yo bino tikaka libala mbongo boy mama n'importe quoi libala ona tiki yango lobi libala na tika kala yo loba nga libala na tiki lobi mama kwa nini yo na baki na ndolo ba mambu no lobela ngote na obwakisa makolo ya chou bonsoir na kolo ba pona lala zela na sa question na mususu mama zela muki ok parce que la ngala pese ka conseil 2 minutes après na kitchen zela muki kaka mama ye ero yo asi pote sesila koma kobeta lisolo azane relax
de plus en plus bato baolobela likambo yango borata libala millionnaire orata libala moto ya mbongo alors que moto ya mbongo wana moto ya mbongo bino bobandaka komona oui nakoloba ke ngai moto nayelaka bino ye genre moto ya mbongo etu na présenta bino ye wana mpe jasima eza erreur te mais mwasi nyonso so azovuva na mobali na ye alakisaka mokili ke mobali aza bien pas bien. Moi, c'est presque tout. À la salle, mobile, n'a pas bien. Moi, c'est eux, on va baisser mobile, n'a pas que les amis, en fait. Là, on a pas bien. Mais c'est que la plupart, il y a la plupart à l'eau, union, soit où il y a banda kopé sanga, maman, ezala ya ngamoko. Alors, son belo sa qui boye. Yo keka na kontina yo. Moi, wana ezaka na mbongo momoko. Mais, bato era sombi sak ebo ya yo peso kado bato wana na mutu na bango balobi ke yim ta sombi mobala linga mwasi makasi osa mwasi ba kado boy mais na miso bato ko ganga te mais pourquoi c'est la bongo nanga omoni mais er bato wana ba okende eto okata live na ebi feza ki pétage go linga te Ariana siko tangu mama Oliva zoya na ndaku na ozo expliquer makambo nyonso zo vive ya na ndaku na ngati ata mukolo mote mama Oliva ya makolo na ndaku na ngati. Ah bon bonjour monsieur Sezaki zolamba na cuisine eza hôtel ezaki na Paris ngam na kenda hôtel. Ah OK. Ah oui mais OK. Mais ata kuno tikala ko expliquer ata likambo moko te ayebi nyonso de A à Z azoloba no nini kasi ah nzambe oyebisa nyonso ye mo azali na nsima makambo oyebisa c'est bon en passant les cas. Merci maman Média, merci. Ayachou, bonsoir. Bonsoir ma chérie. Bonne santé, tu vas bien? La question n'a pas peine ça car mon c'est pour histoire na façon peut ça nga leçon, tu peux pas y croire. Nenga na tout na ka boue ma chérie. Pourquoi vous mettez la libala ya fait semblant ma casse au petit peu ban? Mais la libala ya vous ya makasi na ya libala na ya maladi na vanda na hôpital na boti mwana eta na on na boma libala bébé na ngali boso za 3 mois na zuzi na mwana elle a zuzi na mwana libala et si c'est ma makasi maintenant yena na bébé donc avoir ah ça arrive so va des placements ça arrive nenga kana comprendre wana kaka pe etambu franga mayele vraiment comment on a pas mis balé et puis ba réalité libala boy ça déchire le cœur vraiment. J'espère que quoi ma chérie on t'a posé ah grâce ma grâce mtamata ki boso maman Eldo ma grâce Makata. Aria chaud, bonsoir ma chérie, ça va? Ah, ça va et toi? Oui, ça va. Tozaka no na gare du midi na restaurant moko. Oyebi sou na restaurant? Bozolia we. Midi na kutana na bato ebele. Tozaki na restaurant na gare du midi bino ovai na kati biso tovandi libanda. Oui, na moni bozali na camarade no moko so ndeko no. Ça va. Ouais, yewana, oza bien, na monio déjà, ça va, bonne mine, très belle, oza kitoko tina misu. Merci. Donc, son ta monio boye, oza kitoko, donc, na communauté na biso, nan toko kiko comprendre baningate, nan toko ko comprendre. Baloba na bino nyoso engelaka, ezala orte, bako sarate, nyoso engelaka ezala orte. Lelo bomo na Ariana komika mkemka na internet alobi mkemka na internet alobi o a vivra kuna nangana yo to yebite batebele peut-être to yo pesa efoti lelo to yo loba réaction elo ni esila raté po moni Mike azobala po moni bwe mais ayebi eloko ya loba bongo ayebi peut-être akolisa bana na pasi peut-être aller kana bat moment moko boso akomo le kana ba moment moko boye ba moment moko eza très difficile na vie na e ndeto mona kaya le kaka ka oloba l'internet en réalité arrêtuna mobile ne ba kabwani lelo te ba kabwana kala Maman Oliva banda ofinga na réseaux sociaux pona ba comédien abanda ofinga na mambo Ariasho nde Maman Oliva koma ko finga na réseaux sociaux wana biso tout oyebi ke soki lelo Maman Oliva koma ofinga na réseaux sociaux eza grâce à mamba ba Ariasho nde yango bomonya koma ofinga na réseaux sociaux mais ngana lobango
Moi so Ariachou appelle liboma te. Appelle liboma te avant na libala moko ezala toxique. Car bato ba souffra na ba mabala nde ba comprendre Ariachou. Lelo toya lobaka elonye si la raté tika mai kikimia fanda bo fanda be me ayebi le pourquoi. Ezate ka oyo luka matalana ayo luka mbongo ayebi eloko ebimisaka ye. Likamba ba rien wana est-ce que toye basé ya solo to ya lukuta ba kata ye pena ba longola e. Alors si réellement ba longola e ba rien wana c'est normal ya ka lobaka na réseaux sociaux. Donc à moi simoko abima perdante. Ariachou bomona so bomona ka ya ka olela ko lobaka po abima perdante. Abima ne loko moko te. Ba utiliser na libala abima ne loko te. Ya bomona ka ya ka lobaka. En tout cas merci beaucoup bandeko. To partager en tout cas o eza leçon munene ete ya batu ebele. Likamba Ariachou nga lobaka ezaka leçon moko. Il faut ete ya batu ebele. Merci beaucoup. Partagez-le na Facebook, partagez-le na WhatsApp, tielanga j'aime à bien et aux amalamu ming s'il vous plaît la famille. Totia ba j'aime surtout ba j'aime na binonde yango et aux malamu. Abonnez-vous tant aux s'abonner, activez la cloche à notification. Tokutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Zambé à zonité. Beaucoup de courage na Ariachou et là mo peut faut comprendre bato ba ma na ba live. Ba ma na ba live pour bango bazo matière. Ba ma na ba live te pour ba conseiller. Yo po muto aza po sortir yo. A obenga on a privé. Merci beaucoup. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.